Autant l'image ya nani on. Ya Grace Mbisi. À cause de ma beauté, on a la beauté. On a mis la guide Diambatoni. À cause de ma voiture, on a Diambatoni. Ma belle pena ya Karine Mokoto, tout ce que ya Grace Mbisi. Yo préféré Obi? Ma belle Karine na Grace, yo préféré ma belle Karine na nani? Ya Grace. Banela nos questions. Aussi ma belle ya Karine na Grace Mbisi yo poni yana. Oh question nini ya mutambo boyo mozo mona et alors va tiema nteka na nia bolela lipa bolia nini. Mutakisi ba bokolela mo penye. Obi bien mutakisi, c'est mutakisi mutaolinga c'est mutakisi. Ça là nga ce que passe pas Grace Mbisi. Nga la mona niveau poitrine yi a forçaté ka tombola bébé boy. Ka place bébé la na likolo. Ah mais ça na yé donc niveau et ça la rende pas si bon. Na mambo ko kota ate pardon ma belle Grace Mbisi ko kota ate. Et là Karine a porté internet, il est là sur la chaîne Yaken Piana. Banda du 1er au 30 c'est ça va titre à Karine pour mon toi tala azo va vie. Tant ba fouti déjà Ken il a ba titre à Karine ba miniature à Karine. Ken a zumbo wana a sali provision na ka somi pantalon. Karine a contribué na vie na e. Soko Ken a ba site mususu donc Karine a port à memino yango wana. Bati kande ki muté mama be bati la mututu nzela. Mboke za biso nyonso Kongo za mutute bati la Karine Mokonzi. Voilà, c'est ça. Bien maniqué mto sala on boira ba image bota luketu on a image non tinde longo botia la image mais tellement la image ngo na voix ya Tambwe donc Valdi Tambwe moi na ko tsango ezate te bomele moto Valdi a sa première fanatique à Karine Mokonzi mais le roi sala pas ken afinga Karine ah c'est le roi te bengolo longa pas ken on na ninga osani mamutu Yabiso tout sans exception mutu mota lo ba fanatique nyonso wana mboko ya yelo kuta ba fanatique bali comprendre ba fanatique ya Karine bali ba fanatique no bali donc tout kabula ba fanatique vous comprendre so glo yo finga faire ya na ndenge na ye ya na ndenge na abule lo faire calculer ndeni glo ya olangi a finga faire gola mutaima na franc congolais ba artiste belé ku bazala to bango le ba mona ba danger bazala ku sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga indusa Victoria certa. Amen. Voilà, merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise Oyabino. Voilà, donc sur ce plateau Tozana Zini Kumbi charge donc il y a le ce côté charge Baxelo le blanc ah dans cette émission. Et bien merci beaucoup à vous tous qui sont branchés en ce net moment. Donc merci à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, boss à Dallas, lobby Georges Louboma depuis Dallas, l'homme au cœur sensible. Merci boss Bossénédje depuis Dallas, staff nanga pena Dallas, et aussi il y a Dadi Mabib Mokonda double commune na Paris donc double commune Mombele na Paris wana ya devant tout le Boussel. Tozana Zini Kumbi, merci na l'œil pour la image. Darcel Is, merci pour la montage. Babi Zini Kumbi, tout ba non maman, laissez-moi, pose la charge. Laissez-moi, on a mon affaire amour. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. La boutique Karine, via Karine tranquille, s'il te plaît. Jemima. Bonjour gros bébé de la presse. Bonjour dans l'internet tout botal arabi. So ya Blaise Nteka les Bogards des Strugar. Il y a la Bogar à Stuttgart en Allemagne. Bogar vit on a habité à fêter 50 ans mais beauté aussi là.
motema trésor beauté. Et pembeso option mwindo ya réglage. So totali koto ya Paul Ventoure mafouila, papa na Kimberly mafouila. Mobala mandefo a pembe yo kambinga comme pas possible. So totali koto na Paris, Clairbeau Boula, les mignons garçons de Paris. Clairbeau Zatin. Ara na Paris. Clairbeau Boula, les mignons garçons de Paris. So totali sous koto elle belle les contes de Paris. Et donc on a eu ce souka bateau na zo tanga baza pena ya motema bango tolanda mo pona mbongo te mais moi ba conseil moi ni tobo sanité Chancelvi Mati la mamouche de Caire la mère. Voilà donc Zini Koumito Mekapé ko solo là. Les loboye, quand on dit comme si ça va bloquer hommage à DJ Arafat, les torokanga maboko, mais surtout à charge. Les loboye, laissez-moi tranquille les bimi, mais sur le marché du disque même pas un jour hein. Ndé ba komara ba un jour, ndaka ba heure non, donne ba heure. 21h déjà et puis to commune à peu près 146 000 vies. Nathan wana yana au temps normal mais réel to komada na ba 160 000. Au moni lelo Congolaise, le roi Karine Mokonzi serait à commis chanteuse, il faut vous féliciter parce que à non esprit, moi beauté, louké, tu es à bassin, ma belle téléma, ma belle bien. Vous comprenez? Ma belle ça pas n'abisso pas Congolais, tu lis bande qu'on a sauté. Je m'attendais toi nous mener dans la bassage, ma monsieur Balinga, ta fille fait linga rotin, on aime sa vérité. Oh Zini, on a TV, a fi ou? Yo ba fi ou? Oh, il y a charge. T'es on a bien fait ba charge tout monde. Nga bien fifi wa ko tona bino na kwa venir nous temps bima mère moi te ka fo fallait musu balinga roté. Donc vous comprenez? Donc félicitations à Karine Mokonzi na biso eloko bominga na clip wana. Bon on a l'accès pas il y a pas bien transparent. Oui, mais Karine Dabongo a donc séduire même na clip. Il y a est-ce que asa stratège. Au moni lelo état que biso ba journaliste to ba chroniqueur. Toi, la sonne, ça l'émission, faut moi poudre, moi lèvres et bongi, moi costume, bonjour chers internautes, merci d'être nombreux, tu vois, ou attirer mon tout. Parce que Karine est artiste, il y a un moment là, tu vois, on a transparent, moi ma belle était, et puis ma belle est à côté, et puis na simaroto, bah toi et moni, bah quand tu as ma belle, bah quand tu as ta face, il y a une publicité et internet. Au moins, tu as la habitude sur la poteau, tout le monde a stress, maman me belle. Merci beaucoup à Paul Ventoure na 300 €. Na ki sasa lelo somme takabelo 300 €. C'est belle. Et ça maman est belle sur le franc congolais. On se comprend. Ma besa na artiste na biso. Oyo mingi ya Congo. Banana papa na biso Jano Mombenga tina innocent artiste moi en école ate ni université. Bébé Chanda beno. Tenatie innocent ni université ni école. Na bumbu ata di classe exacte mais qui moté mama besa na artiste congolais ça même pas na idée ba label ba fondation ko ya lokuta artiste congolais ni na mbongo yebisanga po yusundu na école na bango sala école na mboko na sala école ba na olo bango bie banana papa Jano Bombenga kitati na innocent émission monta na école ba ko sarabiso te na ba télévision ba danger ba ti la Karine Mokonzi temps peut-être au célèbre école na ina musique so 2 mois. Peut-être dans ça l'école, peut-être dans ça l'université. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Mais le mot le que non, yo c'est pas le cas na taille, mais no Karine Mokonzi ala takaba buchu. Mais ce qu'on est là tu vois. Et là munene bongo. Et là wana munene bo batu mono na sima munene bongo vimba ne wana buchu. Aïe aïe aïe. Et puis ce quand nga ka no ala se bonga que non. Autant l'image ya nani on. Ya Grace Mbizi. À cause de ma beauté, on a mis la diambatoni. À cause de ma voiture, on a diambatoni. Et tout ça, ce que comparer, tout ce que ma belle et pénale Karine Mokonzi, tout ce que y a Grace Mbizi. Yo préféré Owa. Obi? Ma belle Karine n'a grâce. Yo préféré Owa. Ma belle Karine n'a nani? Y a grâce. Bandela nos questions. Aussi ma belle, y a Karine n'a Grace Mbizi yo poni yana. Eh. Oh question nini ya mutambo bo yo mozo mona. Et alors batie manteka na nia bolela lipa bolia nini? Mutakisi ba proposer la montpellier hein. Obi bien mutakisi, c'est mutakisi mutaolinga eh. C'est mutakisi. Voilà mais là ça là ce que passe pas Grace Mbizi. Ngala mona niveau poitrine yi a force até ka tombola bébé boy. Ka place bébé la na likolo. Ah mais ça na yé donc niveau ça là rende pas si bon. Na mambo ko kota até pardon ma belle Grace Mbizi ko kota até. Pour na charge donc ma belle ko lo ba até pardon ça là ngamuté ba passer. Mais ce que makamba Karine oh ba bi c'est comme si a yebi internet makasi. Tant yo ta la Karine benga au pese comme autorité morale. Et le koni au Karine apporter à l'internet. Et là Karine apporter à l'internet, il est là sur tali na chaîne ya Ken Mpiana.
banda du 1er au 30 c'est ça ba titre à Karine pour muto tala azo ba vie tant ba fouti déjà Ken na ba titre à Karine ba miniature à Karine Ken azui mbongo wana asali provision na ndaka somi pantalon Karine a contribué na vie na e soko Ken na ba site mususu donc Karine apport à memino yango wana état que congolais na biso il faut te porter main fort il faut to ndimaye mais est-ce que le bon pas ba congolais ça eloko mo congolais lingi lokuta trop congolais li ko ndimate. Vous comprenez? Congolais lingi soye na micro wa binga na 7 voitures na 4000 tuka ngana danger congolais za bongo. Vous comprenez? Congolais aza na motema moko webi pasteur moi lobi nzamba révéler nga nzungu ya moto ya ba ivoirien na nzungu ya moto ba congolais et pas ba ivoirien au monde ba ivoirien ba zuba ninga na bona nzungu ba obimisa bango mais congolais so lingo bima ba ninga no ba bendi congolais te mama héritage congolais za bongo héritage mais nga na trouvango normal parce que lo ça la ki motema beza pauvreté. Vous comprenez? La pauvreté tellement pauvreté régnera trop obi kana Congo ba ko inora polie maki ba maki ba teka ba 350 selon moi 4 ya la sani ye vantard est-ce que yo bilo Karine on subir na ya miel de son na yamba kabo zini on ba viol ba fo ba vie na sima ba caméra ba na micro te mais est-ce que nga lokona na simbela ba téléphone ité to yana Nicolas pa Fabregas to ke to sala émission na Nicolas ba bi to futa 3000 to kota na bi na oyate 3000 je te jure carte de presse ici a des cornes de quoi Fabregas na lo ba yebi nga ye uzini ya ba futa 3000 nga to ana carte de presse to sala na ba boya to kota. Vous comprenez? Pour vous dire que les artistes et musiciens à Congo, c'est la mine na télévision. Na pire exemple mon encore. Ko ça l'école les a pas même $20,000. Ko ça l'école même na Bumbo. Banana papa Bombenga. Si na innocent artiste mo dans école parce que école les éducation contribue à l'éducation à ban. Orphelinat ba ONG. Ba orphelinat ne za ba na ozoba mbongo pa partenaire na orphelinat. Beta na Facebook maison de l'espoir de Kinshasa, au monde va combien appel. Soko ni ati appel au monde numéro nanga. Au monde nga na bana, nga bena na orphelinat ni. Nga bena orphelinat. Tu comprends? Bati kande ki mutema mabe bati la mututu nzela. Mboke za biso nyonso Kongo za mutute bati la Karine Mokonzi tant. Voilà, c'est ça. Mais siko le ka ya nzembo Karine beto ndepesa apesi devoir ba tumsu balinga ba rendre hommage na mobile na nga kufa. Balinga sa le nzembo rendre hommage lelo. Bien manike mto sala ngobwana ba image bota luketu mon image de non tinde long botia na image mais tellement na image ngo za na voix ya Tambwe donc Valdi Tambwe mwana ko tsango ezate te bomele moto Valdi a sa première fanatique ya Karine Mokonzi mais le roi sala pas ken afinga Karine alors c'est le roi te bengolo longa pas ken mona ninga osani mamuto te menga na kota vidéo na tenga na kota plus plutôt vidéo oyo tango Karine na studio azo ko enregistrer ce son pour moi ndeni va travailler que ba professionnel botala ce studio ngo donc avant de continuer donc Darcel istelanga na image ka ya studio botala place ni Karine ba ko enregistrer laissez-moi tranquille vous comprenez que nous avec ba studio te ba coin ya ba nzela ya balabala hotel studio ba misetu ba na ko s'enregistrer kuna poto on prend l'image et puis on va revenir. Merci beaucoup Darcel. Image voilà place ni Karine en Nzembo wana studio moko très canon donc kitoko makasi yo tala konde Tony Son ba artiste belé ba leka wana afuti c'est un signé le roi batutu pour voir que ba artiste ba na mbongo na gisasa ngalo ba une fois tu comprends les lopé ne zara di boso na victoire ba toke boyo vient na biso ranson Igwe de la forêt
aoteka CD na victoire to ebele to otala izala suti o ya suti o mana mo internet bateka na bango te bavivaka na mabanga moto osomba nzembo batika ndeki motema mabe ofongola bafongola motema Karine Mokonzi aleki na bango amwa na bango ya ba na internet omo yo noza mobali obima na ye mobali wa yo za na ye so lelo abungeli yo oyebi ndenge odimine babe mosusu totrouva yango normal Karine ebe artiste ebela mboko yo abima na bango te nalobi ka eloko lobi bato baotuna soki abima mpe na baartiste ebela yebi ndenge odimine bango bapoint faible na bango te nabi bongo te ntango olobi wana oyebi kolobi na tv mobali solo batalaki na loboko so monika oza na mobali no loboko ne ala mukie yeba ati kuna ebe oyo loboko no eza monene nde loboko oyo yaka mukie tia yo totala nga na mwasi zemima nga na mwasi me loboko no yalowa loboko akiti so mwasi batalaki na munoko so moka mwasi munoko mwa mbebo munene ti kuna loka chazevi matila yoka mbebo munene ti kuna yolinga batambe munene olobi voilà donc on compte voilà donc il y a Dani Mouyeng, l'homme du milieu. Vous comprenez, moi, il mourne la thérapie et ça l'a vraiment bien. Donc, Zini Kumbi. Donc, on a absolument Mamé Mili. Alors, ça la mission à deux finga faire rigola. Alors, tant qu'on a combo. À deux finga, tout ce que Maka ou Spemben fait rigola. Est-ce que Moutoumor a deux condamné Gloria tant à deux finga bongo? Mais ce comme Kaya Karine a Tanti Fanny Coco. Et comme Makam, pour la nièce à la bo, est-ce que elle a pas que Karine a léqué na Odima tu baises à la rendez-vous? Héros totalement moi naté. Laissez-moi tranquille. Pardon, héros en côté dans les gars, on a bon émission. Héros en côté. Voilà donc Akimi aboyi kolebela par rapport à eloko wana na ebité Zini azobanga mama Mili bien Zini alors que se comporter le lenge niveau ba fait na total abiso zala bendi la lamba pour le quoi alingi na benda na bendi siko bat babi obangi ko répondre obangi mama Mili bien de nga banga mutu te na respecter ne mutu héros to ça la promotion en nzemo na so bat batala on comme 300 000 abonnés et à 300 000 vues pardon tant autant na combo ya mama Mili donc et à moi passi pour nous répondre pour héros to PC Makamu. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi bana batike tranquille. Kasi bato nyonso yo bando tanga wana banani banena ba artiste musicien batike tranquille. Omoni lelo mokileza abiso nyonso. Ya biso tout sans exception. Mutu mo talo ba fanatique nyonso wana mboko ya yelokuta. Ba fanatique ba ali. Comprendre ba fanatique ya Karine Bali, ba fanatique no Bali donc to kabula ba fanatique. Vous comprenez? So glo yo finga faire na ndenge na ye. Ya na ndenge na obule lo faire calculer te. O calculer ndeni glo ya olangi o finga faire gola. Ah, mutaima na franc congolais o artiste belé ku bazala to bango le ba mona ba danger. Bazala ku te. Wacha uko ba artiste sont bala wapi. Mais faire yemba. Vous comprenez? Donc bref, ne doit be muna mto un artiste soit préféré nga linga faire. Artiste no soye langa na iso ke faire aleki banda le oti lobby. Ça engage que moi net maman abiso linga luambo akufa. So yo obetela maman abiso masola faire non banana miki ngaka luambo. C'est comme ça. So lelo ba tutu maman linga yo vo ma artiste amutu tel. Oh na ndeni. Te na sakuna te na ma fan so non. Moi c'est faire égaux la Jésus de nuances. Ba marque house ba ebi. Pour pas faire au ça l'émission pour $800, pas faire au ça la bobette mato de mois décembre. Artiste belo mona ba mbongo ba kabarate mabo makazi. Wana sotu ba tu ba ebiso ngana na bandalite. Na ba masse belé mabo makazi. Vous comprenez? Na piore loro mongo muto amona ga danger na ministère congolais. Ke mbongo ta sa école ba batangara. Bana papa mo mbenga tina innocent artiste mo na école te na mboka oyo. Mais c'est nible bosola na Karine monte Karine moi misambu ici sur la mobile amona ke moi na atiki ndoto mabele polele tout liba Rihanna ku ta cha mabele libanda ba Rihanna ku ba sali clip o sala clip pour no talango te yo talango te toi na 21e siècle toi na 21e siècle yo toi na ni na 96 sera Mobutu te toi na 21e siècle lelo sotale la te la lelo na 96 c'est différent vous comprenez Roger Ngando sala à la soirée mo ya pinzama toi na ba pinzama ba sous-vêtement pinzama likolo toi na 21e siècle on comprend toi non mais la ba mirinda séron toi na ba fanta on comprend ah oui donc c'est ça ils ont appuyé na appuyons ma casse merci l'artiste au là c'est pendant qu'au niveau mon américain merci l'histoire qui tourne ma belle qui tourne s'engage que moi
Oh ya boy finga na commentaire na yebi ote je m'en fous. Jusqu'au groupe Univers, na makam tout au Karine dans ça, ba do penser ni pone. Eh bazuye contrat ya maraz. Contrat maraz. Et puis contrat Univers na niveau Karine au moment à 30 000 40 000 dollars. Comprendre? 30 000 40 000 dollars. Vous comprenez? Bat ba doka, bat ba na diamant va vendre les diamants va tirer bon na litama. Bat ba ki ba char. Obi? Ba ki bino ba char. Ba ki ba charge. Tant ba ki ba charge, ba ki charge ça mouton nous soutenir Karine. Charge. Mouton soutenir Karine. Comprendre? Ba tout ba soutenir Karine ba combo la ba charge et ba tout ba sala lokolo ba bengo ba charge. Non dévoiler yo. Nse momo ya Karine. Il faut ma cheche. Ichibiri kwa. Menu yuka tula kamba yaku yuka na kotisi ye ayoki bien akoti te mba ayoki bien akoti le club wana nzembo Karine obeta mibale deuxième le ngam na sombi on a Kinshasa na tindeli atinde mo na sombi ya papa parolier il faut ma cheche ichibili kwa il faut ma cheche ko ichibili kwa menu yuka tula kamba yaku yuka na kotisi ye ayoki bien na koti le club yoka si na koti ni na koti le club congolais li bêtise na kotisi ye on koti ni na kotisi ye ayoki bien akoti carré ayoki bien akoti le club ayoki bien akoti ni ayoki bien yokte na parole en wapi ziniko na bino album ezala ba nzembo na yebisio ana des chansons no mboka ngana sombe na Kinshasa yo sombeli yatini mo na sombeli amiga yeliko inogila mvula mumade mugila njika ngonjika baba wo migenda le rythme kalo mo ba 5 droit d'auteur folklore mbunda ba 5 droit d'auteur amiga yeliko inogila mvula mumade mugila njika ngonjika baba wo migenda ami dada wami mawe butututututu wana yapona bambala to pe bango cadeau. On a dit quoi? Voilà donc na katele bloc à Karine ou azo bimsa oba couleur et belé. Bienvenue dans le monde d'artiste donc artiste Karine Mokondi la baronne autorité morale. Ça on peut la raison hein. Oui que bato belé le loboye na éviter ba comme ba ba na ko finga Karine ba na ko ba pour la Karine ba ngoto comme ça Karine. Et c'est dit que non et à époque na yé ou bien le nyango ziniku mimoli monnaie et na téléphone. Ba tne $3,000 na compte au Western bakangati 20 maman sur 20 bani singate Rosa Rose wa pas na carte électeur na Rose wa pe carte électeur à quel na nga bimba na na hôpital a obela a zuipe baba esco ba rebele yo mo na simba chombo na malé belé l'internet ba ko finga même Karine ba comme le belaka ka pour no biso que force j'ai mis tout ça la ba GT au moins so muto na étoile tout ce qui est étoile na ye étoile ba bomba ngote gemima. Vous comprenez? Et ça, on a une mauvaise foi. Et ça, on a un baramité envers Baninga. Il y a un fina Karine, mais tout va linga la bango Karine. Vous comprenez? Tant ninga boyi papi mboma. Mère libanga. Et tout le monde bois noir. Papi ninga papia yoga à place wana. Et tout le monde bois. So atira bois bukani. Pour papi ba publier à it. Et tout le monde bois. Tout le monde bois noir. Bi que tout le monde a sexe. Na neto chat terme. Soit ils papi mboma. Et tout le monde bois noir. Pierre. Papi soit atira à place wana. Donc, ça dit papi plaisir. Vous comprenez? Donc, bah consommer le quoi. On moni lelo. Tant aux hommes na Rihanna, na États-Unis, na Afrique, tout le monde na Karine Mokonzi. Et alors ça la carrière na yé, moi na batou. Et tout boire les fleurs, tout ce qui est monté à ma vie parce que biso fin à rater. Et non peut tout na makala tina marambo yo. Tu as ba limite. Comprendre? Tout le baran est vérité. Mon vérité blessara. Yo sala musa na yo sala to pas bien affilé. Fabrice Bogendara. Fabrice na mingi sokutana na mama na info so na bimisa ngwa dega. Nini susu. Bina file bunina Fabrice. Pepe foko yaya. Bina file bunina Fabrice tengande na longwe. Yo longwe pas bina file. Bon bazo photo to vanda tie nini. Ba photo te c'est normal. Félicitations na ngendo longwa. Na kombo dans na komte mutako sarana te pour la maman zanati. Tabo sarana batu mo boye. Bato sangana ba ngwa. Batu tu ba na zini ko kipe mo na te no solo kipe te tie soya. Malgré tout ça, l'émission finit par charge. Félicitations. Yo zanuka bongo donc yo zanuka bongo mutaba audio. Zanu. Yepé to longwe long. Bolongwe longo. Quelle place tu rejoins est-ce que bien voilà. Vous avez ngana olimbise ngana yogele mawa.
ande ko na obo nga moni internet c'est un monde normal mais ma besko ya bato ba fingaka déjà na roya internet na do finga mama ba keni nga na wana internet na do finga mutu moko boy mama bato ba finga mama ka ba finga mama Karine tongo midi poko et puis bato to banda na bango Karine solo ba atsa plainte lelo ka yem to longo la plainte wana mo ga faire souffrir bato mais to ninga osala ngote mais bato wana nesko ba place ba sala ba kosa bango vieza mulai yaya vieza mulai ngam na ebisio to tika osala bato mabe on comprend vieza mulai au saranate au moins ba site belé to mona na ba kisasa to sala na ba site on a to yeba point faible na ba mauvais faible on comprend mais to rolo ba ya na ba télévision to finga bango ozo comprendre mais bato ba consommer laissez-moi tranquille Karine Mokonzi la baronne mutalege na internet ça zate téléphone ngi kangami ba charge ba ko s'organiser ndeni ana makambo eza bien toro dévoiler ngote Angelica na moni de sali ba polo ase ba polo ase ba banderole mais tout ça na makambo to sala donc to mamni to sala toro dévoiler na télévision peut-être parce que bandogi ba mo belé et lo ka tout ça na ba Angelica to sopa masanga yango pe ba mutema passe ba bloquer nzembo wana oyo ba bloquer mpona bongo ba mutema kan o ba beke ko ta ba trace ba ni ba mutema ba bange ko 1 million ba mono so nga 1 million aleki biso o kas op ko na 1 million za poser emso kanga pe op te boko nini ba bani droit d'auteur woni lo ba to Karine o wana sa interprétation malgré droit d'auteur ça ba tunde ba kena maison de production ya nani ya Rafat mais bino ko tsika mono boy neni bo ngom da 1 million a so ba vie Karine ko keneni bo bloquer puis ba reverser pe muto afunda to na tant comme on a été on comprend voilà ya mo faire ego là aima na franc congolais ba belé bazalate aima na franc congolais wacha uko halamba ya ala suge belé série wana c'est wana ba tumsu bana ba couper ma do follow ba ko ta ba mai kuna. Vous comprenez? Donc il faut que nous faire ego. Le gola mukolo na koyemba Ni ma artiste congolais tout, basala musa na bango bien. So une zemo faire ego là sans interdit, tiango le mona lo bimé lobby. Oui qui après faire ego les ara yale vibrateur. Sigo Apollo on pas bien filon mo comme ça yale. Après faire ego les ala Karine Mokonzi. Après Karine Mokonzi yale. Après Karine ya Fabrigaz. Kosi yale vibrateur. Vibrateur. Fabrigaz c'était don de Dieu bete kanga to ça que don de Dieu deux yo lo bani yo boy fabrication ni vibrateur vibrateur le ki fabrication no yemba l'accès ma bela ko yemba wanga na ebité sangage ke ye sangage ke ye na mama solo vibrateur la kisa fabrication ko yemba la matete to zonga pa histoire to zonga micro TV talio mambolo to zonga na lo ba ngwana oh j'assume yemo ba biki no wale balalo yemo yala parce que te belé ba nzembo e belé merci beaucoup na batutu botali biso merci na Paul Fantour ma fouille là je reconfirme avec force Belinda Bumba chocolat en forme à moto en forme à chocolat terre acoustique terre spandex et longimino jeté moi c'est l'église catholique na Valère moi na suka ba fleur rose bona mère était mutu nanga partenaire officiel da mutu ande ko noté mon tata moi c'est notre agence inde $500 $300 donc il faut to memende to meme wana moi suka fleur rose au moins fleur rose va pesa na bolingo mais moi suka na moi Belinda Bumba chocolat en forme à moto mamouche Chancelvi Matila mamouche ya les ba mamelo na luzitu on comprend ya les ba mamelo mais mère to liate maman mamouche nga beza mamouche yo boye talio oh ah moi c'est zini so boye talio yo bali sanga ngana na alliance té na liaka mbongo na ye mamouche moi si nanga oh charge moi si nanga mamouche je te sali comprendre nga mamouche je te sali mamouche de cœur Chancelvi Matila ya chocolat sikoyo webi ke batutu a poto bala choco batutu ya poto choco yesko chocolat boss nanga za choco te jibe kumaluta jibe kamulu comment na jibe kumaluta banda to banda ko sala émission na ata 1 euro na zwate émission o sola na souté émission suwa ngono sola na ye yalinga bo sola te émission suwa ngoto sate merci na papa na biso Félix Tshisekedi ndingo zo kanga gouvernement merci papa kanga nga bongo po bilongo baninga ba tia ngote kanga ka bongo papa kanga bongo papa na biso Félix Tshisekedi parce que na ba tunsu baninga ba songa libanga suka to kabwana libanga suka Blaise Nseka le boga de Stuttgart en Allemagne mutalega zalaraté tara to na bandal mo wester kanga 19h mo 20h viatinilo code 18h mbangu na nini oyo quand kuta muta wester obima na yo so defe na c'est papa so $20
Eh, tanga omela na batu mbongo esi batino sko code o calculer na Willery. Na zo moto ti bandal. Ah, est-ce que moto na kutena ya pena bo kanga papa, ozo $20 na ozo 200. Na tiki batu ba omela donc na kokwea te. Na zongisa muta Western. Blaise Nteka le Bogard de Stuttgart. Muta mbongo soye na ndaku na ye. So balami ma deso ata ayo rochate. Ata litungulu rochate Blaise Nteka. Alongo li chapeau. Merci beaucoup. Muta mbongo bakitisa bamikitisaka. Muta mbongo basela ke lolendo te. Yo sa ne lo sela muta mbongo lolendo te. Blaise Nteka le Bogard. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Donc, laissez-moi, laissez-moi à l'amoureuse. Oh bébé. Bébé. Ça va? Ça va? Secours, c'est comment? Kailo on long la bango stress mikolo na poto ngo na amoureuse. Chéri ko tchabo ete mamusha osilika yo simbaka awa. Awa. Na likoto lito. Te awa te lito esa ba sensation. Awa. Ti awa ti ya mande fois pembeti. Ti. Fais-moi bisous. Bisous te ya. Fais-moi bisous ici. Demande à Mamouche. Mamouche, bisous. Mamouche, je peux. Mamouche, bisous, bisous. Bisous, bisous na litama te awa te. Awa zaka goûter ngalinga awa. Awa petit. Kuna pe na bo. Papa. Anga na boy. Awa papa nous. Ngali awa. Non. Ngali awa. Voilà un amour. En tout cas, voilà un amour. Stress à potel. Stress à potel long. Après, on dit kayo vani bota la biso de koseka. Et que ça la bien, voilà. Donc, Karine Mokondi là. Amoureuse na linga mongo simanga awa yo boyaka. Awa. Simanga awa. Awa ti. Ti ya. Chaka siboe. Ti la. Chabo ete. Oh mena simba. Ngapena simba kasi. Ngapena simba kasi. Yo sala zela kasi na. Ayo ni simba te. Yo sala boyi. Ngapena simba kasi. Yo lingo simba bonga na ko simba te. Na zela kasi. Na cho musapi. Na cho ga musapi na lisu. Na cho musapi na lisu. Na lisu. Bon les ambiances na biso ya ba charge to kabonaka boy entre charge na charge to kabonaka en amoureux donc on senti pena na bolingo quoi. Donc na si elongoli au stress hein au seki et ça le bien pour kayu wana la mki 4 heures. Un peu 4 heures la mki na 5 pe code ko tielinga donc. Et ça là vraiment bien Karine Mokondi la baronne. L'autorité morale donc, de l'internet, l'artiste, bienvenue dans Mboka Ferrego là, il y a vibrateur y aller. Dans Mboka na bangote, na pas qu'il y a bangote. Bienvenue dans Mboka Fali Poupa, El Hey Mago de King. Bienvenue dans Mboka Fali Poupa. Déjà ouais le King hein. Le King. Artiste munene. Le King. Fali Poupa. Voilà bienvenue donc déjà dimanche. Donc il y a na caméra. Et bon, yo ken piano boyanga na kota concert à Fali yo nani yo. Yo ken na yana caméra. Na tchelo libaya. Pour ça vraiment bien. Donc merci beaucoup à mon boss JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas. Zini biloba le bakolande te boss. Donc merci aussi yo na beaucoup souté pour na compagnie ba na Londres boza le kuta makas. Na ba côté. Voilà donc il faut se sentir non. Voilà donc Georges Louboma na Dallas, merci. Boss Bosenedje na Dallas, merci beaucoup. Yadadi Mabib Mokonda double commune na Paris, merci. Enfin na tout bolinganga ming abonnez-vous massivement. Na ba maman tout ou à Londres na waka noté. Bukabata. On se retrouve prochainement. Merci na l'heure de ma caméra. Merci beaucoup à Darcel Easy pour le montage. Il y a eu le bail comme Nani, Rosie Nani. Voilà donc bon on est là bongo là bongo là bas ah Rosie Kawaya moi Rosie Kawaya master Feneki ya kati ah bongo OK on se retrouve prochainement cette station à My Daddy my heart mon cœur mon bras ma jambe je t'aime trop. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Sur la Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas. Il y a 001 blague de télé loi sur le biso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge non. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo.
po tozwa banews ya lelo ayeli biso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen toza ensemble quoi totala Victoria TV ya bino sida bilela confirmé nana koboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank toza ensemble sida bilela na ndenga indusa Victoria certa amen.